besoin social. Vie sociale, ouais. Bon, il pas mort, on devait pas 200 1000 francs, on a ban à bon, bon, mais n'a pas quoi que nos Lucas, dans 1000 francs, pas ça, papa, attends, dollar et l'équipe. Donc, c'est un dollar. En tout cas, vraiment, dollar, vraiment, on le bénin comme dollar. Tout ça, cobalt, tout ça, manganèse, tout ça, cuivre, tout ça, diamant, or, tout ça, et même coltan, bloc belé, surtout côté même dans la forêt, na biso, mabaye, zali, tout ça, bois, bloc côté belé, on nous a mis à sopa dans boka oyo, mais biso, tout ça, qu'on bénéficie, na richesse sonate, tout ça, qu'on souffre ma casse. Merci beaucoup, bana poto, bana mokilmomba, toujours les nefs, sarabino, kaka, double Rolex, les lots, zobeta masolo, il y a politique, il y a base, il y a bondo, il y a IDP. Tobeta masolo parce que bino mo boyebi ke ba diaspora o boza libana ya mboka bolobaki double Rolex to kende toye ba gouvernement ebimi parce que ça fait du temps 3 ans lelo fachi beto na mboka na biso 3 ans ba bimisi gouvernement tozanga moko te tozana réalisateur na ngai caméraman Jonathan Ngaya de guerre toujours à filma guerre il y a 45 ne toza déjà na base na bango tobeta masolo ya gouvernement balobi na kati ya Congo biloko et fort donc to éviter tous en bango moko ba combattant ya IDPS to betano masolo ya gouvernement parce que ba obi batu babimi 55 ministres tous awa déjà sans oublier balobi chaîne abiso Congo Winner TV chaîne au senti que Jésus Nzambe batala ka chaque dimanche Mama Sarah Kabundi balobi des fois place aux ana 044 wana nakati ya Londres mama na biso Sarah Kabundi babi mwasi aleki ngolo na mwinyo babi Jonathan de guerre déjà tozo kende déjà na base parce que tuchiko kitaka sikoyo tozo koma na base to solo na base ya bondo to iba juste banani bacheba est-ce que batu ya kalabazongi na gouvernement to beta masolo na 100% politique né na baka double Rolex toujours il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte comme l'homme a péché voir les moments revenir quelle ne peut te cacher. Balobi, salle de fête, 4 filles, maman Thérèse Moukouna na Paris, na Pessomote. Mais Balobi, maman Jeanne Sadara na Belgique. Balobi, moi c'est à Pembe, Jeanne Sadara, 2 fois, toujours à la émission. Balobi, 100% polémique, 100% politique. Les Lotobeta Masolo, il y a gouvernement, merci beaucoup. Jonathan de guerre, Tokoma Toeba, au juste, Banani Babimi, Banani Bakoti, Makamangozo le Kalemi. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Ouais, le loto yé fuma na base na bino ya bondo awa toye ba papa kombonani. Kombonanga JP. Papa JP. Papa JP le loto moni gouvernement ebimi OK Fati Beto le 3 ans na kati ya mboka président de la République. To moni gouvernement mais toye ba papa JP tant moni le lo ba bimisi gouvernement et sali papa JP nini. Bon, moi je suis bien surtout tout ça qui n'a souci pas au gouvernement bima. Bon, talaka depuis janvier ti zo magasu ko boy. Mais tout moto surtout à CPL, surtout CPL. Mais ils sont dans des investitures les. Investir wana le lo et rozala kan. Ndenge yozo la nila marama ndenge zoke. Mais papa ngana naza na kati ya boîte té. Ngana za citadin. Ça fait ngala vendre na kati ya cité. Makambozo le kuna na direction ngana habité mais on attend toujours la passion c'est que tous en investiture investiture merci beaucoup papa lobi bien tous la investiture parce que mutu 3 ans na posa mboka na biso et ça a développé na longoli chapeau et que ba fan moi respect talaka 100% polémique 100% politique neto lingaka mboka na biso bato ba diaspora bazali boso na kati ya chaîne na biso Congo Winner TV ya mama Sarah Kabunzi na Londres bato tout balingaka double Rolex papa le temps monisco ba liste wana bato ya kala bazongi to bato tant bato ba ko babi ils en a 55 ministres ils ont 57 ministres alors pendant biso ba musu to moni ils ont melo ba musu le bango na limbola on a donc melo ça veut dire quoi bato ya kala penda bo ba sala kala na Mobutu na Vieux Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila ba koti lisusu ba zongi lisusu na kata yango bengi melo yango na pe ba dupe ba mwanda ya muke oya sika mais papa lelo balobi tolobara balobara il y a viva et devient c'est le décès d'être
c'est la chaîne mais kozala mutakala so batu musu pe kala basala bien basala na ex président na biso Kabila basala pe batu musu ezate ke batu to bataka na Kabila basaba aventurier ezana batu musu pe basala bien lelo fachi so amoy ke moto a sala musane bien bako tchai po tozana posa mboke développer ezana ninga mabete. Monsieur le journaliste, merci mingi pour la parole au biwana. Yo kan si batu to basaka na gouvernement basaka motema mako papa. Te ata ba basaka na Mobutu. Ata babo asaka na Vieux Laurent, ata babo asaka na Joseph. Babada ba ko crainte yo kan sini. Bon lelo souci na bango nde bango moko ils ont intérêt bango moko ils pour la psycho. Mais est-ce que pas JP so babi lelo OPSA chef de l'état OPSA ton conseil na gouvernement na bato ba travailler na gouvernement ya papa na biso Fachi conseil nyoko OPSA na ba ministre. Mais alors mo ngeza wandende balanda nde ya mokonza mboka baza na souci ya peuple ya mboka biso parce que papa tango ba voter ko bima vote banani ba voter bango banjete ba pe ka biso ba tote bo voter nga pona ko sala bino boy bo voter nga pona ko sala bino après so ki to voter ye ba changer kangi manchaka bo fungola pe maboko po bato ba bikira bien te to poto se pesa yote bo tala pe na caméra pe ça bon message à souka parce que ba basé belé to opposer ba interview tala ka to ki na base na mingi ya koloba te souci na ngai kaka eza pona nga moko te souci na biso population nde lokola gouvernement bimi ba investir ba ministre basa misala ba problème ya liboso ni social biso to lia bon dili pa moko o devali pa 100000 francs yona bana boli bon melati na poko no luka ti o do 1000 francs o pesa papa ata yo moko moete na souci kan ngona mais na pesa moko ka chance basa musala na ninga be mais basa la souci na population. Merci beaucoup Jonathan Deguerre Tomoni papa JP Aouti Koloba donc tous en souci il y a peuple azo souffrir peuple congolais aza peuple oyo azalagane akiparana été ce peuple azo bien ce qui peuple azo sala makambo lelo président ko sala na ozo peta donc bino bato bozala pe pemeni ya ba chef l'état il faut tous en abai souci ya population parce que bino pe bozana bandeko bazo souffrir donc yango moni lelo to yaki vraiment na base awa Jonathan Deguerre tozo tambusa caméra tout monde pende kwaza kuna. Bon, et c'est bien parce qu'il fallait parce que le peuple a joué le banda kala. Le peuple bimi siko mosalende sengele banda. Toi banda ni bakosala mosala. Voilà et le conseil singali pendant le gouvernement bimi siko. Merci. Et ça, combien de temps au bino banu la peuple na bateau tout vous avez na patience il y a gouvernement et ça combien de temps? En tout cas, temps et ça est belé. Cause à une semaine est belé. Un mois est belé. Donc pour le peuple a souffert mingi. Peuple a commis na passe a commis na souka et ceux qui vont commis que ti na mot de main gouvernement et magité et ngaki et ça la passe ya koleka makam peut-être to ebité ko sema na kati ya mboka mais tant on a penza pour na siko ndenge bimi na ta oyo et ça malamu siko kimia ezali na mitema ya batu peuple siko azo zela makambo e robanda et ça malamu pote mboko na biso pe etongoma ekene na liboso. Le président de la République, tout le monde 3 ans, na Fachi Béton, peuple, tout le monde ba nini ba tonga, ba nini tout le monde ba prince, comme ça là, souhait na yo ezandengini na mboka na biso ndenge so mona makamozo kende pendant 3 ans ya Fachi Béton. En tout cas pour la 3 ans Fachi Béton, normalement ceux qui zaki ba qualité, ceux qui zaki ba difficulté, oyo Fachi Béton à côté na yango, mais peut-être les loto koloba mboka na biso ngeke e mata susu makasi na surtout na ba infrastructure na eza na quota social sur tous les plans économie parce que tomoni en peu de temps na 3 ans ka oya sali moi économie oyo ezalaki liboso ezalaki fragile ce que tomoni ke économie komata économie komata côté même il y a infrastructure peto zomona et salama vraiment ba sepeli ba sepela na moi na 3 ans oya sali na kanisi que ceux qui appellent sous temps na reste de temps oyo tikali comme on a élection en 2023 na reste de temps au Tikali vraiment toujours espérer que makama ya bien et seulement souci ya koleka oyo et salami na 3 ans oyo à Sali. Merci beaucoup papa José Tozo Kendekaka na émission na biso 100% politique au Tolobaka vérité toujours double Rolex ndengena epsaka bino kaka il y a viva et de viande c'est le décès à tracer chacun de nous tous wana pona ko lakisa bino bandeko obozaka libanda ya mboka tozo zana souci ya population na biso tozana pour ça le mboka na biso échanger parce que tozana ba richesse tant le baloba ba richesse ya Congo pourquoi ba richesse belé mais tozo mona ba mboka biso tozo kende tokeba Kenya to mona développement tokeba mboka lokwa ba Brazzaville mais pourquoi Congo toujours kaka mitema mabe balingité mboka bonga na peuple biso
souvent ba congolais. En tout cas, merci Pendeko, je ne sais pas la question posée. Concernant la richesse, vraiment c'est malheureux. Mboka est la richesse, mais pays musugutu ezali na richesse ya wiboité, mais baza ko vivre mieux que les kabiso. Pourquoi? Parce que moi volume biso moko awa ba konza mboka na biso baza na mutema ya malamuté. Ya malamuté. Baza ko zoba richesse na biso baza ko teka ngona ba paya. Baza ko renflouer ba poche na bango. C'est pourquoi tous ma telelo yo ba ndako ezo tongoma na ndenge moko lokola ba mayebo eza ba richesse ya mboka na biso. Oyo bango baza ko hypothéquer to ko tekisa ngo na bapaya. Ya ngona peuple congolais aza ko souffrir. Alors que ezali eloko ya mboka biso tout ba congolais to s'approprier nango to za na yango. Mais comment est-ce que mboka mobima eza na richesse boy? To za na ba cobalt, to za na manganèse, to na cuivre, to za na diamant, or tout ça et même ba coltan ba bloc belé, surtout côté même na forêt na biso ba mabaye ezali tout ça ba bois ba bloc côté belé o nzambe asopa na mboka oyo mais biso to za ko bénéficier na richesse sonate, to za ko souffrir makasi. Papa eloko wana l'éclairage biso mingi. Mais papa José Sobabi lelo na mboka na biso lelo to moni gouvernement ba bimisi 57 ministres. Message nini au conseil nini ko pesa ba ministre au ba travailler na président na biso Fachi Beton. 55 ministres eza mabete conseil européen sakaka ke baza na mitema ya malamu baza ba oyo penza ba na souci ya mboka parce que to wuti mosika na souffrance ba mongo pe baza na kati ya mboka ezala ba o baza na diaspora ezala ba o to zeli awa ba moni ndenge ni mboka monsieur e wuti na souffrance 60 ans ya indépendance et leur moko est salamité mais bango ba yesiko avec ces 56 ministres oyo na gouvernement oyo ya union nationale il y a tout ça vraiment essentiel que bango bazana souci ya mboka bazana souci ya bato surtout ne to moni biloko emati to moni ba savon zaki na 500 francs le savon comme na 800 francs map emati ba kondisi pourquoi bato wana o baso matisa biloko l'été landela bango te pour justement parce que impunité ezalaki moni to uti na gouvernement oyo le cas qui na régime passé tout ça impunité ezaki makasi alors maintenant lokola fachi aye bango comme balingaki ke makamo ezaka lolenge bango bazalaki bazo ko tia ba kal ba oyo nyuso bazana ba société o ba ko travailler ba société ya ozali ko sala ba transformation ba industrie tous ces ali donc ba zape na ba injonction ba zope ba consigne ya on omunike baza ko kanga économie baza ko lemisa po ete bloqué mataka kapo échec et ça na gouvernement oyo pour peuple atomoka ba non to teki motema na gouvernement oyo e bimisika tala ko to bango pendeki mokana na bango kuna ezande ba top wana oyo ba oyo to bingi ba top ya régime passé ndé bango kaka bazali esika balingi kaka ba kanga ba sala ba blocage pour l'économie etambola malamuté voilà le merci beaucoup papa José Bokinenge Autukoloba lobi donc abato bandeko tout bozu le poste bozala motema malamu bozala souci ya peuple parce que ba la voix du peuple c'est la voix de Dieu parce que peuple le soki aponi moto yende football sala musala malam bandeko na biso to za mitema malam nous sommes des Congolais tout tika motema mabe to sunga mokonzi ya mboka batu bo travailler ezate ke na oloba pona kotela mokonzi ya mboka eza parce que naza Congolais tozo mona biso tout pasi kotambola tande to sala ba émission boy au mona transport otla mo kotambola na voiture bo carburant cher okende bo cher vie sociale cher kolia cher donc biso tout tozo mona passe na kata mboka ezate ke tozo loba pona ko kabula to ni toza pona ko pesa ba idée pona développement ya mboka na biso lelo siko ndenge na 2023 ndenge batu misu bazolo ba élection ko sala te ba misu ba lobby élection ko sala papa José Toyebi toza mutamayele 2023 est-ce que élection ko sala oui je souhaite que élection ezala bon puisque Sengil ezala mais ngana kanse ke rozala parce que nous avons tous les moyens. Mbongo ezana mboko na biso pour organiser ba élection. C'est possible papa. Même dans une année, on peut mobiliser ba recette et makamebele tout ça ba mbongo pour te tokoka organiser ba élection. Et c'est impossibilité. Sur motozo non élection vous allez parce que il y a des préalables, il y a des conditions par-ci par-là. Tout ça ezali makamoko o ezali ke bato o na ba lingité ba élection ezala. Parce que baby ba rôle na bango o ba jouer baby eloko o bango ba lingité ba élection ezala. Mais moi je pense que en 2023, c'est possible que l'élection soit la paix. N'a souhaité que l'élection est seulement dans 4 ans.
Merci beaucoup maman Jeanne Sadara na Belgique et puis Sarah Kabundi balobi la Cléopâtre donc balobi maman Sarah Kabundi mère boss balobi Congo Winner TV chaîne authentique et Jésus Nzambe batala chaque dimanche et puis merci beaucoup na papa balobi Ngunza ya solo Mosali ya Kimbangu papa Chris Lopez loboko na yo nguya na ba prière no toujours na osala musala toujours na lobaki biso ande musala a ezate mambo ya ba polémique to linto e baba vérité le message clé na chef de l'état soka utala émission oyo dabi ki IDPS balobi solidarité za boza toujours bozo soutenir président Nabiso Fachi Beton message clé ni no pesi na bakonzi ya mboka o bazotala émission message clé au na pesi na bakonzi o bazotala ba émission et surtout même na président de la République d'abord na pesi na merci pour na chaîne Nabino parce Congo que Winner Congo Winner esa chaîne il y a média esa chaîne il y a population o ezali que vraiment eza ko sala pour temboka mso etonga alors nazo pesa message on a pesa on a bakonza ya mbona mso ba mona passer na biso et pas to outil na esika to na esika to kende misu ya ba congolais eza ko tala bino ba congolais susikoyo ba ko tala bino parce que souffrance et le kebele babi peuple d'abord le peuple d'abord voilà le peuple d'abord donc bino surtout na gouvernement tout le monde qui est exclusion et salamité gouvernement o ezali a large union nationale donc bino tout bozawana bosala mosala autour ya président de la République bo pese maboko po te mboko na biso ekine maram bo batunis to ba la carabino to boyi ba échec to boyi ba déboire to boyi ko ba compromission donc vraiment ba membre du gouvernement bo travailler mbalo yo ndenge président le baïki qui selo me banda donc musala e bana malam penza to pese bino ba chance belé peuple azota la bino azana confiance na bino pour na ndenge gouvernement oyo ebimi sikoyo ya 56 membres o bino to bo travailler na ba vice na bino en tout cas to pesi bino longonia mokoko soa nzam apambola bino merci. Merci beaucoup wana ezalaki papa na biso bokinenge alobi donc gouvernement biso tout pesi bino chance puis chaîne na biso Congo Winner et pesi bino tout chance parce que balobi mokili eza nzambe toujours ne tolobaka il y a viva et devient c'est le décès à tracer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir quelle vérité ne peut être cachée na pesi bambote na ngai pa ya mama Sarah Kabundi mère boss place Aza et puis balobi Jonathan Ngaya caméraman international puis réalisateur nanga monteur baobi Gelor Semposwa baobi Musala toujours na ebiki ba interview ezebele batu bazé belé tozo so ba interview ndambo ka ba idée ya bato parce que le loto yaki na base na bango to yaki na terrain na biso ya bondo base ya IDPS binombo yoki ba idée ya bato bazo proposer pour na gouvernement merci beaucoup donc tozo continuer interview na biso toujours netoloba ki na Congo Winner TV chaîne authentique et Jésus Nzambe batala chaque dimanche toza pena Mosala Nzambe prophète Junior Salomon bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Le loto yambio na chaîne abiso partout dans le monde bazota la biso na Congo Winner TV tolinga tobeta masolo vraiment to moni gouvernement ebimi oh le lo bato soit qui tant bazaki au gouvernement ko bimate gouvernement mais le to moni notre président Fachi Beton a mis gouvernement état que Mosala Nzambe tant moni le gouvernement 57 ministres et salionné. Bon impression là bon je salue d'abord Dieu tout puissant qui a permis qui est Bozouangaï en direct et deuxièmement je salue les garants de la nation à part Dieu dans le ciel. Les deuxième personne c'est le président Fatih, je le salue. Son Excellence, avec tout le respect, je vous salue avec votre épouse. En ce qui concerne le gouvernement, je suis heureux. Mais parce que je suis quinois de naissance. Je suis né à Mwanamboka, je suis de Bandundu. Nazo c'est pour le président Fatih na initiative. Il y a Kosala Banzela parce que il y a des choses qu'il faut tout le belarango. Tout ça la rabat hypocrite, tout ça la rabat double bilongité. Nazo le bango président Fatih ça la de toutes les façons qui bambouteage ça ici la Mboka. En tout cas, coup de chapeau à vous monsieur le président de la République son excellence avec tout le respect que je vous dois mais et le OPZ ça la biso passe biso basali ya Nzambe tozo sambela pour le gouvernement et ça la bien payé gouvernement et ça gouvernement ngomboé il y a ba principe modèle na sengi na président Fatih en tout cas ba combattant
bazwa misala. En tout cas ça la ngape passe na mona ka bandeko so combattre ba licencié ba technicien ba étudiant donc il y a haut niveau mais baza misala te erño so kara ba regroupement politique donc non ningi vraiment on a combattre aye banda tongo ali na no côté atiki ba na tam so kimi charge mais en tout cas vraiment notre président il a fait bien initiative à lobby to photo mona ke batu babungi na mona rapé na ba 10e riwana so na ozonga na parler na nga na mona rapé mona batu mona tongo ba en tout cas tous na souci atanga na lobaki loko photo lobango faut ko pesa batu misala pour le mutu soka ko sala buzobe ko zalate kuluna ko zalate kindoki ko zalate mutema mabe ko zalate mais tant batu bazo salate mitema mabe zo salani ezo bakisa en tout cas merci prophète na en tout cas c'est moi que je vous remercie d'abord d'avance. En tout cas je salue tous les serviteurs de Dieu du Congo. C'est que moi je peux conclure comme le message clé en tant qu'un serviteur de Dieu. Dieu demande d'abord l'amour aux enfants de Dieu et aux tous les politiciens de toutes les classes confondues. Dieu demande l'amour. Que ce soit le président Kabila, le président honoraire, je vous salue avec tous les respects. Que ce soit le président actuellement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieu demande l'amour. Afin que le Congo est un pays souverain, Dieu demande l'amour. Quelles que soient les tendances politiques que vous avez. Mais Moussa Nzambe le belo moza très capital donc yesenga amour du prochain de Tolobakal mais le lobino na basel na banzambe uka komi na baraki tout le monde na basel na nzambe msuba osala ba interview bazo fingana est-ce que tongo mona le basal na nzambe wana bazo fingana bino na bino et ça la konde. Bon, ça me fait très mal. Moi pareillement Junior Salomo, mon père spirituel est déjà mort. Donc son nom était Berger Eli. Mais malgré tout, qui est paix à son âme, le Congo n'a pas connu ces merveilleux hommes de Dieu. Il avait un don de la délivrance authentique. Allah, j'aimais vraiment beaucoup. Mais ce qui concerne les hommes de Dieu, en tout cas, les sons de polémique. Servons notre Dieu. Mais c'est que moi, je peux rapprocher un homme de Dieu. Je dis ça clairement dans la télé. Je n'ai pas peur de tous les hommes de Dieu. Mais je respecte. Le respect est mutuel. Comme le prophète Denis, si vous je vous salue. Mais tout ce que vous dit concernant Fali, nous n'avons pas besoin de Fali. Représente-nous Christ, comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 5. Voici les lions de la tribu de Juda. Donc représente-nous Christ. Au lieu de parler de bêtises, au lieu de parler de Fali, ah c'est fait, c'est là, c'est là. Merci beaucoup mon frère Ayo qui place à ça message comme les méthodes vraiment le tout basé ben sur gouvernement et tout monde le lomo sala nzambe 57 ministres bâti au pesi bangoneni parce que babi bazaki na posa ya gouvernement Fati beto ba oche bakal pour biso lo ba vérité na 100% politique to linga vérité bosembo ba ndoko che bakameli le tout moni gouvernement et bimi conseil nini okopesa na ba ministre o ba nommé bango o bazolanda émission. Donc merci monsieur le journaliste de m'avoir donné une bonne opportunité de parler sur le gouvernement actuel. Je vais dire comme ça, j'ai quelque chose à reprocher ou bien ajouter ou bien à démontrer aux enfants de Dieu et au gouvernement actuellement parlant au Ebimi na lingi baza l'amour du Congo. Pardon. Tozo Kemba, même tant que j'ai étudié. Tozo Basala Nzambe, Totangi ba classe. Moi je suis Missa les athées. Na cause AP Boepé Naza ba diplôme, j'ai eu 61% mécanique générale. Et j'ai terminé à IMPP, j'ai eu 53% à initiation moteur essence. Je suis un technicien de formation, mais je manque le travail. Na lingi vraiment aux amour du patrie. Pardon. Pour ça, il y a bassesse politique. Nous avons besoin de Congo nouveau. Nous avons des Congo qui y a ignorance, il y a bouzoba politique, il y a fingana, il y a se chamailler entre nous. Nous avons besoin de la reconstruction de notre pays, notre cher beau pays. En tout cas, c'est mon message, c'est ça. Merci beaucoup Bokin de Konabiso après ce conseil na ba ministre o ba chebino bo sala musala, toi na posa ko tombola mboka na biso, toi na posa ya développement ya mboka na biso, toi na posa changement de mentalité, toi na posa mboka ekene liboso et puis vie sociale le loba congolais bazo souffrir, bana na biso bazo tanga na ba condition moko ya keba mais bino bana na bino le loba bazo zana ba États-Unis bazo tanga ba école pour lobi nango ba ya ko diriger sous peuple. Donc peuple congolais azana posa to travailler
totika polémique totika buso. En tout cas, merci au lobby, mais le mot très important, mon amboka journaliste, je vous remercie d'abord. La vie sociale, ah là c'est très important. Vous avez tapé pas à côté, mais vous avez tapé dans la droiture. En tout cas, la vie sociale, son excellence, monsieur le président de la République, et président Fatih Béton, en tout cas, mon conzi, tous en a posé la vie sociale. En tout cas, vie sociale, ils ont englobé tout. Kolia, misala, surtout environnement, tout ça dépend de la vie sociale. Lorsque ceux qui montent sala, à ta salaire, ils ont mingité, à ta 300, il suffit à $300. Moutaza ko se retrouver à refuter landaku, kurune kozalate, kolia, dollar et leki. Donc c'est un dollar. En tout cas, vraiment, dollar, vraiment, comme dollar. Bah, gouvernement, premier ministre, son excellence, le chef du gouvernement, actuellement, malgré tout, je ne connais pas son nom, malgré parce qu'il n'y avait pas de courant, je n'ai pas regardé vraiment le gouvernement Bimaki. En tout cas, je suis un intellectuel, je vais lire. En tout cas, le gouvernement actuel, tout qui est en dollars, dans le bateau souffrir. Dollar, qui la biso ndeloté. Tous les gens qui sont étrangers, il faut valoriser les gens. Il que musée Kabila Ayaka a payé franc congolais valeur par rapport à dollar. C'est ça ce que le président aussi actuel peut aussi faire. Merci beaucoup Ndekonabiso qui prophète Junior Salomo à lobby kitoko à lobby vie sociale à PC conseil na gouvernement tous à la bien beau s'abonner et belé na Congo Winner tu vis lobby partout dans le monde brutal émission 100% politique double Rolex toujours Nenep Sarabino il y a viva et devient c'est les décès tracé chacun de nous et puis ma crainte et comme l'on m'empêcher voir les moments revenus que la vérité ne peut être cachée Maman Sarah Kabundi lobby 0044 mère boss Nzambe apambo la chaîne abiso talaga chaîne Jésus Nzambe batalaga chaque dimanche message sur quoi lobby nini pona ba konzi ya mboka. En tout cas les messages clés où je vais conclure et je vais dire aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Laissez la vie de se chamailler tout le temps entre nous les enfants de Dieu. Quelque chose à la papa Molimo, je redresse à un serviteur de Dieu, je vais citer le nom. Moi, je n'ai pas peur des gens, mais je respecte les serviteurs de Dieu. Et je crains l'Éternel. Je vais dire à prophète Onésime, Yeba reconnaître papa no mokuna aza papa no molimo mwana oya to saka baboti na yete akokene mosika na vite sur tous les plans spirituels soit dans les plans spirituels soit dans les plans moral et physiquement. Donc en tout cas c'est très important ça la Nzambe bo reconnaître rapé papa ya molimo na bino so bozo reconnaître en tout cas bozo ko fin ça peut combat Nzambe. Merci prophète wana to eza deva muso to sala ngo to développer ngo to développer za mpanzi to développer si jango eza vraiment important bino basala Nzambe tango bo tchaka bino loboko papa molimo na bino faut ko respecter bon to développer ngo na Junior Salomo eza très important na bato ba mankaka ba père spirituel la bango Nzambe ako juger bino na pesi mote pa ya maman na Jeanne Sadara na Belgique na Pession Beauté, Maman Thérèse Babi, salle de fête les 4 filles, Maman Thérèse Lokuna na Paris et puis Mère Boss Sarah Kabundi, Deo Kanda de Best Boss à moi na Mukena Lubumbashi na Pession Beauté et puis balobi ingénieur Jonathan Ngaya, caméraman de guerre 45-47e Tabunda, Boss Aboni Ebele na Congo Winner, Oeza double Rolex journaliste international pour les lara politique et en auto côté tout ça la tout tout finga ramudité tout pesaka éducation Batu bolinga mboka na bino tolinga président na biso parce que tous en souci il y a développement mboka bo s'abonner ebele check ba remarque d'accord.